La question que je pose à M. Félix na maison civile, y compris sa femme, Maman Denise, Bodedia Kimboka, et pas Yanani. Denise abandaki kosala wapi, tata nae azalaki nani, pour que o nyonso lelo azo sala ba bourse azo pesa bana entre guillemets eza bien. Azwaki mbongo wana wapi. Est-ce que dans cette nation, selon la constitution, moi si ya président azalaka na salaire, Félix gagne combien? Ti lelo eye banité. Mboka se koufa, mais azwaka salaire chaque mois oyoyo eye banité. Où est l'amour du prochain? Où est l'amour patriotique? Félix n'a pas dédié cette nation au Dieu véritable, tout puissant. Félix aza mutema mabe. Baouta Belgique, Bambi, poste même les gens qui sont compétents comme Tchatumba, un soi-disant prophète. Félix, pays laïque, oui. Tu vas faire Patrice Ouazaleng na posa miracle salama zobeta bashiti oyo je crois kuna soki oyo assemblée provinciale soki tant président Tangi na yoki posa na souayemi nona yambaye. Il s'agit de quel Dieu? Aujourd'hui, les députés travaillent que pour leurs propres intérêts. Daniel Safou yemoko aliye mbwengi na ndenge ya kosakana te. Via zalaki azobunda zoloba loba tomoni akomi papa chéri ko yambaka basi ya pembe partout to ebite soke zaye to sozi na ye. Lelo bato ozobenga ba grand pasteur wana mingi o baye ko sala ba prière ba engager Congo, ce sont des escrocs, des miibi, des cupides. Sans qui gouvernement banaki kobimisa enveloppe te mingi wana baningaki bayate. Denile si l'homme du pétage a mal nécessaire mais très important. Nanini. Lui au moins na ki yende ngazali, il dit certaines choses clairement. Et ba viona mususu romo na yo aye shalom shalom shalom. Olobi mo santo penda na Congo yeyo. Le dimanche 19 mars, invoquons ensemble en ligne de 15h à 16h. Zamba kotumba ya kotumba, ako papa. Après cette prière, Bilembo Ezaki, il y aura des morts en cascade. Soki, Raïs, na Olive, ba yede loko mon côté pour na ba accusation nyonso o eza contre bango. Mais, na frappe Yanzambe, oh, je doute fort. Là, ça n'engage que moi. Soki, Denise, Nyakero, Tshisekedi, Aza, Ayebe le côté, Nzamba Zoualokoum. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette nation, ça n'engage que moi. Année où Naza très convaincu que l'élection est à la tête. Système autozanango maman, Eza likambu ya léopard. Tu yebi que léopard, oyo Mobutu atombola ki atika ki akomi affaibli. Il nous faut un koufa au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le lion de la tribu de Juda azwa et sika ya bokonzi na mboka o. Bino ba combattant, bozana intérêt à respecter ba maman Joël, ba Martin, ba nani, ba ndeko mususu, aza ko dénoncer politiquement de mauvaises choses dans cette nation. Ba ennemi à Congo ezaka Kakagang mete. Le 31 parce qu'il y a Lucifer azoya na Congo. Batu ba koyambaye ba ndoki, ba occultiste, ba magicien, ba ennemi à Congo. Bandeko balandi ya applique la télévision à la chaîne de vérité. Mbote na bino bipahi nyonso ezwami bino. Bozali ebele ba ebozwi libaku ya kolanda maman Joël Kombe mukolo mwa lelo. Merci na confiance au chaque jour bozali ko renouveler na kati ya la chaîne de vérité. Mukolo mwa lelo tozali ne sengo ya koyamba po na bino mosali na nzambe. Lelo to kobenga ye mingi mwana mboka. Pourquoi? Parce que lelo penza to kobeta masolo ya maimatali Congo. Nous allons parler Congo. Bon, to solaka na ye mateya mingi aka koteya bana nzambe mais kasi kaka na casquette wana ndelelo asepeli ete to solola mami matali mboka na biso République démocratique du Congo. Comme on a ezali bongo frère Fortune Mbala.
oyo na pesi mbote sur ce plateau mbote frère Fortune. Mbote maman Joël pe mbote na baimboka nyonso oyo bazali kolanda biso na kati ya Congo et puis na mikili mususu. Bonne santé. En tout cas, na santé eza vraiment bien ndenge ndeko nanga moko papa Charles Lo na pesi mbote azali moko aussi ya baye o bazali ko bunda du côté spirituel pona botombo ya miyamboka na biso alobaka tokoki kozanga ya kolia kasi ya koloba ekoki jamais kozanga. Atondo mingi pour répondre à Lucas Nabiso, tout le monde qui était vous allez organiser prière pour Namboka Nabiso République démocratique du Congo la date il y a le 19 mars 2023 au Tozali. Pourquoi prière pour Namboka Nabiso alors que tout le monde a Mokambi Mboka président de la République na stade des martyrs koka bamboka kotika mboka na maboko na nzambe abingizaki basali na nzambe baye basambeli batiki mboka na maboko na nzambe. Alors pourquoi encore une fois de plus prier pour Namboka? Merci beaucoup maman Joël na bandeko obozo landa biso. Je crois que l'émission à lelo na ko choqué bandeko ebele. Pourquoi? Parce que c'est vrai toyaka to dénonçaka na dénonçaka to teyaka par la grâce de Dieu. Mais force, énergie, onction, courage, on a eu que depuis to bandana au émission maman Joël, ça fait toujours que déjà 5 ans nanou na ya. Donc on a découvert casquette moussous. Oui, pourquoi? Parce que je garde toujours mon identité étant chrétien, prédicateur, mais nanzoto oyoyo na se amokil o je suis congolais. Okay. Alors moi, je crois que question oyo opposé nga lokola mosali na nzambe na koloba na qualité na ngawana lokola chrétien prédicateur et puis lokola congomani mwana mboka. Ah, malgré ndeko na biso atombola ka kombo wana mingi terme wana expression na congomani Daniel Safu yemoko alie mbwengi na ndenge ya kosakana te via azalaki azobunda azoloba loba tomoni akomi papa chéri ko yambaka basi ya pembe partout to ebite soki ezaye to sozi na ye to kangi parenthèse wana mon vieux toza na yo côté ne Congo et o esangisi biso eza mboka. Okay. Yebango maman Joël na émission lelo mutu moko akozala épargner te obanda na monsieur Félix Antoine Tshisekedi to yo opposition même na ba baleka lokola ba Lambert Mende ti to kiti na ba chef de riz. Peut-être ba o ba kozala épargner za lokola babino babiso bandeko nanga Marlin vous oyo que parfois à la manière des hommes to sala ki songolo pa la confiance mais to comprendre que baza ba tintin soki na fini ba rolimbisa nga na lopoto lokole sonaka malamu ba aventurier y compris Martin Fayol. Alors maman lelo mugamu tozala dose na ye tozo kende maman. Okay. Nazongi na question na yo frère Fortune. Pourquoi organiser prière tout le 19 mars 2023? Je précise que ça sera en ligne de 15h à 16h. Ce qui toye na 1 roi chapitre 18 et puis na 1 Samuel chapitre 17 tant ya kotanga maman Joël ezate bandeko na pesi botanga. Oyo comprendre que dans les deux passages wana toza na batu oyo ba telemaki basapuyaki au nom de l'Éternel des armées et au bamonaki victoire. To développer yango olobi que mboka oyoyo monsieur Antoine Chilombo Félix mwana ya papa Etienne Tshisekedi mwana ya maman Marthe adediaki yango epai ya Nzambe. Maman Joël so totangi na 1 roi chapitre 18 na récit wana il y avait 3 dieux. Il y avait le Dieu véritable éternel des armées oyo Eli abelelaki. Et puis il y avait un autre Dieu oyo 450 prophètes na bazalaki wana basalaki nyonso bakope kosala Baal Nzambe na bango tozoloba na lingala ti ayanolaki te. Et puis ezalaki lisusu na Nzambe moko o pazalaki na 400 prophètes na ye wana toza na 1 roi chapitre 18 oyo babengi Astarté. C'est-à-dire tozalaki na combien 3 Nzambe na 1 Samuel chapitre 18. Mais il y avait un seul vrai Dieu, Oyo Eli, Abelelaki. Alors, si quoi maman Joël tang otuninga motuna frère, pourquoi prière et pourtant Monique, mais c'est Antoine Chilombo, Félix et tout a organisé prière na stade a dédié Mboka et pas Yanzambe.
Maman Joël, nga naza invité naza na droit ya retourna aux questions te na tourna ngo ataboye na bandeko o bazolanda biso. Beaucoup plus na maison civile, il y a chef de l'État, partie religieuse. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Odegia Kimboka et pas Yanzambe. Oui, na Otoyoka qui, mais il s'agit de quel Nzambe? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Maman Mbongo, Azanzambe, Mitra, Soleil, Azanzambe. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu, le Créateur. Maman Yoka. On a Jean Bible pour définir Dieu est amour. Félix, actuel président Nandenge, Azala établi, je me réserve à Roloba Eli, ça n'engage que moi. Adedia Kimboka et pas Yanzambe Nini. C'est ça la grande question, maman Joël. Parce que le temps tozoloba Nzambe. Yango mona ke ba chef spirituel wana nyoso so beng sakaya ba soi-disant confession religieuse wana lokola bazoye la rande enveloppe oyaye na Nzambe na ye oyaye na Nzambe na ye sikoyo oyaye na Nzambe na ye oyaye na Nzambe na ye wana ye na Nzambe na ye boza ce qu'on a pour ça changement ça la pour que Nzambe nini attirer gloire na kati ya Congo. La question que je pose à M. Félix na maison civile, y compris sa femme maman Denise, pour te simba pe dossier na ye, bodedia kimboka et pas yanani. Parce que maman bino boza ba journaliste nga, selon avec beaucoup de réserves, je l'ai dit, enquête médiatique, on a salaki, na monaki na discours kaka, oh Dieu, nous te dédions la nation, oh Dieu, il s'agit de quel Dieu? Et ça n'engage que moi. Et je pense aussi que les Congolais qui sont éclairés, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de préciser son nom, bayebi que Monsieur Félix Tshilombo, Antoine Tshisekedi, Sugindeni Boyebi Azale Lonabiso, a dédié Kimboka et pas il y a le véritable Dieu créateur tout-puissant. Pourquoi, maman Joël, dans le livre de Jean, la Bible nous dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est-à-dire, Nzambe azana bolingote. Par exemple, Joël Lelo na koroye bisayo mama na lingakayo na pesi mukongo na kepa cordon opi na tongio na keye na tongio. Omonike wana eza bolingote eza peut-être flatterie ana sa Joël je t'aime na mbebo pour que na sa l'émission mais na motema nanga na lingakayete. Là c'est nous les hommes faillibles. Mais le Dieu véritable et tout-puissant, la Bible dit dans le livre de Jean, Dieu est amour. Alors, je parle maintenant comme chrétien et patriotique, c'est-à-dire congolais. Avant, tant Kabila, Raïs, Abanaki, comme mené bango vidi. Moi, j'étais là à Philadelphie, il y a Gombe, pas pasteur Ken, Fayoul, na Félix Bazalaki, voilà, jour, voilà, il y a quand même Sainte Seine. Entre guillemets, Bazalaki, ba chrétien. Maintenant, si réellement M. Félix Antoine Tshilombo a dédié qui maman Joël Mboka et pas il y a le véritable Dieu, Oyo, Kombo nae Ezabolingo, c'est lui l'auteur, la source de l'amour. Non, maman Joël, c'est faux. On ne peut pas se voiler la face. Alata ki Kombo a Yesu, lokola pas kombo ya Yesu mais kombo ya Nzambe véritable na se ya banzambe nyonso pour que a tromper vigilance on dirait à dédier qui nation pas le véritable Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour patriotique, il n'y a pas l'amour du prochain. Les éléments hein, où ils ont prouvé que le pays n'a pas été dédié et pas à Nzambe. Mais maman, mais c'est Félix Tshilombo alobi que mboka o esi kufa toza isune loko ya koyiba te ye moko lelo salaire na ye eyebanaka te soko kei na boulevard opusani oleki ambassade ya France oromona fondation Denise Nyakero tala année ya création nango bacha yango wana yebisanga ebandaki quand c'est-à-dire tant mobali na ye azui pouvoir Denise abandaki kosala wapi tata na ye azalaki nani pour que o nyonso lelo azo sala ba bourse azo pesa bana entre guillemets eza bien azwaki mbongo wana wapi mama ko sekate tozo kende nanu to kotite o eza lokola ba enlever les rideaux bon oyebisanga aza mwasi ya mukonza mboka bon
selon la constitution, yo osa mieux placé plus que nga osala ka émission politique. Est-ce que dans cette nation, selon la constitution, moi si ya président azalaka na salaire, oye bisanga bon azako bika na sima ya o ya mobali na ye Félix gagne combien? Ti lelo eyebanite mboka se kufa mais azwaka salaire chaque mois oyoyo eyebanite. Okiti ba conseiller na écoute wana na rozongela parce que parmi ces conseillers il y a aza conseiller ya enseignement, c'est mon professeur o atangisanga tezo neve na ye master nanga tozalaka na ye promotion moko na itimpiko. Mama mutema na biso to bomba ka biloko ebele mais lelo o eroya eya ozo comprendre si on vient tezo na fungula parenthèse to kende to yebani na itimpiko wana mon vieux obaneko yo pesa biso ku ya chimie ozo gumba chemise yo moko yebi nengo baneko ya mame lelo ngamoko na monio a des reprises toyoka ka masolo okoma na mutuka ya présidence moko leka na mutuka yo moko na vola tellement que ozui vi na dernière minute lokola wendo elengi ya vola garde di corps mupandi yo moko ozo renier mon vieux o souffrir na itimpiko na njili quartier 11 opesanga cours ya chimie na mwana na yo neveno na kotanga kombo Glody Makosi oyebi ba profo ba pesa biso ba mathématiques ba pater oyebi vie makamuna oloba siko yo outi na ba kembas lokola biso tout ba kongoman lelo oza conseiller ya chef de l'état na enseignement yebi sangai prof tezo ponga na obengo prof ponga na yebi otangisanga chimie. Qu'est-ce que vous avez fait parmi les 5 ans à côté du chef de l'État pour l'enseignement de cette nation? Maman Joël. Gratuité yango ya nini? Ya wapi? Na landaki adepte moko soko fanatique moko ya nani ya Félix. Et puis batouana je pense qu'avant basa l'émission pour na yebi comme on était de totanyango. Ba melaka diamba balongoli pe ba graine te. Alors une époque ya Kabila, un professeur gagnait 80 000 francs, mais biso lelo toza fier. Félix a réussi que comme ça, salaire et enseignant na 450 000 francs. Na to ya lelo to tia yango na 20. 450 000 francs ma maison ça la combien? Je pense que $225. C'est ça non? 425 000 francs na to ya 20. Skoyo enseignant o azo banda yo to yen école primaire atangisi yo ndenge ba komaka papa mama boye lelo komi ko loba ba français anoza nango azo zwa to lobi entre guillemets il reste à vérifier $225. Maintenant un simple député o a komi loko la patron ba misusu ba komi loko la ba papa chéri loko la ba vie nanga Daniel Safu azo zwa 21 000. Avant-hier, nous avons les canards qui a lobby au nord, de 14 à 17. Tout yango même na minimum, il y a $20 000. Maman Joël, yebisanga $20 000 par mois. Et puis, bango bazara na retard, il y a un salaire terre, $20 000 minimum par mois. Alors, si koyo, ce que tu na enseignant, oyo yo azo gagné $225 au bango ba moni fierté na bango. Yebisanga député moko a bombi salaire ya combien d'enseignants? Moi je dirais plusieurs écoles pour ne pas se limiter quand on a nombre ya enseignants, c'est-à-dire na ba salaire ya ba préfet, ba cornions o ba salaire na kati école. Est-ce que oyebisanga que na moi tableau muke pendant que lobité tozaka na enlever les rideaux, il y a l'amour. Amour ezawap. Félix a dédié qui mboka et pas Nzambe. Quel Nzambe? Dieu égale amour. Où est l'amour du prochain? Où est l'amour patriotique? Félix n'a pas dédié cette nation au Dieu véritable, tout-puissant. Et ce qui Félix Chilombo donne l'impression d'être un chrétien, ça n'engage que moi, c'est un intrus, un infiltré dans le royaume. Parce qu'un vrai chrétien, circoncis, né de nouveau, ne peut pas avoir cet état du cœur. Félix Azamute Mamabe, na yebite bandeko bazawa basunganga na fingi, pour nabanga tango sous convocation. Voilà, mais je vais démontrer Maman Limbisa
que Félix aza muti mabe. Est-ce que vous savez que bandeko na biso belé ba diaspora ba combattant ba bokechu ba commandant et so banani partout ba sepela ki na debitant Félix azo ki bokonzi ba bi tonyo kwa mingi entre guillemets Raïs Awuti na Kembasa Félix déjà akoli na Belgique tout le rôle à moi na poto makambo eko changer c'est-à-dire akomema moi ba biloko ya malamu amoni libanda pour kaya nango awa mais déception fois 4 plus que Raïs Kabange. Pourquoi? Moi j'ai de preuves. L'un de ses amis, il y en a plusieurs. Oh, on a avec de preuves. Baouta Belgique, Bambi, poste même les gens qui sont compétents comme Tchatumba, un soi-disant prophète, parce que Oyoki Tchatumba Moulouba, commissaire, conseiller principal, na ministère ya budget na yebite ce que ba wambuli esiko maza ya INC mazali proche ya Félixité, elle est de l'INC, ça veut dire na compte ya Vital Kamerhe. Heureusement yo yebi mais yo yebi yango avant gouvernement et chama tala oba français balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois au nom de l'amour de la nation, premièrement au nom de l'amour de Dieu, on va tout dire. Moi j'ai eu na kota na ba détail était une dame là zaki parsec ya Kamerhe nazana yebo na mema ipe na mutu kwa musuo nga nazalaka na vola préserver nga na ba détail parce que na lengi na circuit moko au fallait tous ba investisseurs pour na Congo bazo uta de partout. Vous savez s'il elle gagnait combien cette dame? Maman ba déguezo salama na mboka o. Boyebi makambo o Kamerhe sali. C'est-à-dire que maman Joël Tozaka na question à Liboso, Félix n'a pas dédié cette nation au Dieu véritable Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas l'amour du prochain et il n'y a pas aussi l'amour patriotique. Je l'ai dit tout haut. Voilà, merci beaucoup. Moi Namboka, le toi na moi Namboka, Fortine Mbala. Olobi était Félix n'a pas dédié la nation au Dieu tout-puissant, au démontré. Mais est-ce que Bosani Tango Koloba, yango nabito ke malembe Tango Koloba il n'a pas dédié le pays au Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que vous allez que Bosana que République démocratique du Congo est un État laïque? Et quand vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas tous les Congolais qui sont chrétiens comme toi. Merci maman Joël. Napé simbote na mastananga za na France, Lodi Diasuka. Tout ça là on a eu des missions moko avant kende poto sur la diarrhée spirituelle. Je crois tout ça on a des émissions. Bandego ba rolandango ba comprendre. Obi et le réseau ça biso mabe yangwana. Na émission na 1 roi chapitre 18, il y avait plusieurs dieux. Oui, pays laïque. Siko yebisanga Nzambe le véritable Dieu tout puissant maman Joël Bible biso akabolaka kembo na yena mutute. Siko yotang oye pays laïque na bengisi banani na bengisi banani na bengisi banani. Par exemple, biso to bengisi batu nyonso metozo yebisa bango to ya to bonde la Jésus-Christ de Nazareth. Eza diarrhée spiritualité oyo yakana Nzambe na yo c'est faux. Félix pays laïque oui a dédiaki Nzambe mboka o j'allais dire et pas Nzambe nini parce que c'est un pays laïque, c'est-à-dire par plusieurs dieux au pluriel et non au Dieu véritable. Si vous va faire Patrice Ouazaleng na posa miracle salama azobeta bashit oyo je crois kuna soki oyo assemblée provinciale soki nani moko na bango bazawa na alobaki tango président Tangi na yoki posa na suaye mino na yamba. Il s'agit de quel Dieu? Aujourd'hui, les sénateurs, aujourd'hui, les députés travaillent que pour leurs propres intérêts. Les lotanganaza eli natinda mwasi nangana poto ba nangana poto parce que Congo est comme la gâteau au temps aux couloirs mutu na mutu azwaye. Avant ba élection oyo bozalaki na batu o babandeko ganga na émission moko soki na CCTV na bosani kombo e pa ya ndeko Serge soko e kombo ye na rotanga ngo. Ba Daniel Safu babandeko lekana kocha makelele ba Christelle Vuanga tozonga kutu bango ba yeka lelo ba vie na biso ba chaki makelele chicote zakle
bakota ki wana basali nini fouin na fouin libungu tulu vena biso mususu akota na vunga na se akuveze azalaki mutu abando sala émission na mama moko boye ndeko bazi akenda wapi bozalaki mama tika na yebisa yango interpellation nazo sala ndeko oyo bosolo ya politique nani Israël Mutombo. Moi personnellement nalandaka yo naza ko pesa yo ba coup de chapeau pour na musala ozo sala. J'ai béni Dieu parce que ça n'engage que moi année au naza très convaincu que l'élection gozalate parce que apparemment on irait au koma ki na tendance moko ya koluka ko postuler mon frère. Soki nzamba permettre l'élection et salama et ko postuler yeba Rolanda Mulongo ya ba Zakari ya ba ndeko Basile ba Christelle soki vuanga ba Daniel Safu na vient na bango nga zobenga lokola chef coutumier ya opposition Martin Fayoul oroshuka mabe parce que mboka oyo Israël papa nanga oyebinga na sepelanga na yo parce que malgré ndenge ozo kendeme dans tes émissions tu donnes toujours ton image, ton appartenance à Christ. C'est ce que moi j'aime. Na bois que l'yo ba fleur rebelle. Alors, kokota na salité oyote. Système otoza na mon maman, ezali kambu ya léopard. Il y a plusieurs émissions. Oyo déjà batu balanda bazo comprendre. Tu yebi que léopard, oyo mobutu atombola ki atika ki akomi affaibli. Il nous faut un koufa au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le lion de la tribu de Juda azwa et sika yabokondi na mboka o. C'est profonde. Maman posé question. Non, vous allez dans kota lisalolenge nini pona yo mboka ezalaki dédié na Nzambe te olobi eti y a pas l'amour du prochain, il y a pas l'amour patriotique, il y a pas donc tout ça nous basé na amour na tuni yo soki lolenge ozali koloba ete pona yo c'est peut-être cette prière na lolenge révélation toute émission aujourd'hui il y a le 19 mars en ligne il y a monde ko la prière ou vraiment tout dédié mboka na Nzambe motalisi ete zengeli otangi kombo ya Seigneur Jésus Christ, alors que la République démocratique du Congo, les alliés état laïque, c'est pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Tous alliés quoi avancer. Deuxième élément, c'est les alliés, ou les alliés côté ça été mboka ou les alliés dédiés dans Nzambe. Merci maman Joël. Parce que toi kaka été mboka ou ce qui Nzambe té, ndé mobulu, ça veut dire tous alliés ko bika kaka na mawa Nzambe. Et là mon web sao quand nous parlons, j'allais dire de la prière, il s'agit d'une bonne prière oyo eza na repentance en première position. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Obi même si nenge toye kolobane na simbi ba parenthèse ya prière, ba te belé ba komi décourager les gens veulent assez que ba Marlin vous tomba yaka. Yebisanga bango bazoganga awa. Baza félicité ba o boza kuna na poto misusu boza pe na mikanda boza kanga na ba stati moko ya ba réfugié te bozo gango pelisi caméra na pum bino bozo ba lacrymogène ta nsu mutu wana tindela ata 1000 francs te osomba vix c'est-à-dire que na bino ba combattant wana olobela bino boza na intérêt à respecter ba maman Joël, ba Martin, ba nani, ba ndeko mususu ba nani tout baza ko dénoncer politiquement de mauvaises choses dans cette nation parce que yo so fandi oyebi ke obota bana lokola mabata l'état futaka bango ba 300 € tout na fin du mois beti calcul ya boye wana fandi congolais la muka kasi yakawat ozo la lacrymogène oyoki kuna tum biloba na contre binoté mais parfois c'est important ba maman oyo ata oseka bobomi ko l'accélérer na Joël mupanzi nanga bon respecter ba. Alors par là maman Joël qu'est-ce que je voulais dire obi lelo tangu tozolobe la prière et bela batu bazala batu babondeli mingi ba grand pasteur ba leke belé ba prophétie salame belé maman Joël par la grâce de Dieu moi je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Mais tu as une intimidation parce que les autres commis la guerre, il y a des prophètes, les plus grands. Au moment où Makambo Ezo marché. Il y a plusieurs prophéties au epesami ya vrai. Nambo kanabiso. Oyo mususu pe salami na ba demi vérité. Na mususu pe eza ya faux. Alors,
Ngana sengi mwana nzambe mutu nyonso azoloba azwa prophétie na ye examiner lelo ngana koyate j'ai dormi le Seigneur m'a montré oyo nzambe alakisaki na bombi yango mpona nga nga lelo na ye na oyo moko okotanga na Bible na yo ya téléphone osimbi na papier Joie 1 Roi chapitre 18 Joie 1 Samuel chapitre 17. Par la grâce de Dieu, c'est ce que je vais développer, Maman Joël, pour répondre à votre question. Il y avait un jeune homme qu'on minimisait qui s'appelait David. Goliath, Azaraki Philistin, pendant 40 jours, na front, na montagne, Bareniaki. Il a insulté le Dieu véritable. Jour mususu tant papa ya David a yebisi kende kotiki la bandeko na biloko David a komi kuna Maman Joël akuti Goliath soka sali Batunions tout la mousse. C'est ce qui se passe. Toko marcher. Soki comment policier moko aye na mwa munduki na ye lokola tiyo ya nzete ya paipa ya betika ta Batunions Bakimi. C'est ce qui s'est passé. Mais David a dit à l'obi, non. C'est un circoncis. Goliath ne peut pas défier Bisso Israël, nation Yanzambe. Maman Joël, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko ya David. Bayebisie, on connaît la malice de ton cœur. L'orgueil de ton cœur. Ngana salimi na ye kokuta bino abokoti mai. Goliath azako défi azako infiltrer nzambe ngana lingi na relever défi. Ba détails ezebele nazo kena o eze essentiel. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Wana musunde to sala émission bandi kotala. Alobi na jeune en moi roza na ajinin. Bon moins de 50 ans. Dédé, est-ce que asomba déjà le pan? Je doute. Atamula on a mutuka ndenge certainement soka za la mutuka kimbambala. Aza l'église a combien de personnes? Oh 50 personnes. Avantillé. Dans le monde alimenter ba tete ba leba foufou ba 4 boules ba grand pasteur. Ba bonne pour na mboka oh rien s'est passé. Oh ba kina ba lobaka avantillé. Ba grand prophète, ba grand pasteur. Ba avanturier. Ba bondeli yo koboya. Maman, en tout cas, apparemment, il faut tout ça dans l'épisode de ti avant le 19. Pas grand pasteur, on a pas grand par rapport à quoi? Par rapport à multiple entrées, à visa, expérience, dans le ministère. Non, David, il était le moindre, il n'était pas même programmé dans le combat wana. Grâce à Nzam, tu sais, Maman Joël, par la grâce de Dieu, Babiloko Tosala, le 1er février. On est bien que le 31 parce qu'il y a Lucifer à Zoya Congo. Oui, il faut que vous ayez bien. Nalobi bien, voilà parce qu'il y a Lucifer, c'est-à-dire que vous avez bandoki, occultiste, magicien, ennemi à Congo. Abe Kanda, ou azaka na mbujuma yukuna na makambo nde simba kite na Marcelo, alobio église catholique c'est l'enfer. Mais kasi nde alobi que note ko kende kuna te po ko sepela te tango ko yoka boyo alobi que note parce qu'il y a Lucifer akoya no la yote. Que non ko kiko ba bongo. To ça l'émission spéciale pour nous démontrer que type wana zo le 31 aza parce qu'il y a Lucifer, on fera une émission spéciale. Tikangana yana na oto yena ngole lopo tozo siman des ordres. Alors, problème il y a pas tout tozo ma place oto zala ki yoso benga ba grand pasteur. Qui est le grand pasteur? Ce sont les grands pasteurs à la manière des hommes établis par Satan. Maman Joël, yo oza congolais, mboka na yo ça ne marche pas oza serviteur de Dieu. Pour que yo obenga batu oya ko la prière na stade, il faut présidence et puis ça yo enveloppe. Voilà pourquoi on appelle Simbote. Et pas ya vient à biso Denis laisse mal nécessaire mais très important. Denis laisse l'homme du pétage a mal nécessaire mais très important. Nani. Oh. Ngai nazana batu belé ba kufa musu baza envie oh vieux wana beta bango ba bisaroli ya solo. Maintenant, on a mal nécessaire, c'est parce que ça n'édifie pas en sa qualité. Le serviteur de Dieu, maintenant, on très important, mal nécessaire, c'est parce que lui, au moins, il dit certaines choses
clairement dernièrement vidéo moko tamboli à lobby que tozalaki na programme moko pa Kabila soki ya 3 jours to bendaki yango soki 2 semaines soki combien 25 2500 ngaku na yaki na mwa bangulu nanga mais ba viona mususu komona yo aye shalom olobi mo santu penda na Congo yeyo nzokande bango tout balia ka table moko na Jézabel. Voilà pourquoi moi j'ai pris beaucoup pour Denis Leslie. Je crois qu'il fut un vrai serviteur de Dieu et le rôle azan appelle ya Nzambe. Moi mon pépé oeye Nzamba ko restaurer. Là ça n'engage que moi. Alors, maman Joël tika vana pesa yo maloba po yo mutoza émission na yo. Lelo bato zo benga ba grand pasteur wana mingi o ba ye ko sala ba prière ba engager Congo, ce sont des escrocs, des miibi, des cupides. Sans qui gouvernement banaki kobimisa enveloppe te mingi wana baningaki bayate. Alors avant la zone silo maloba yango appelle tozo sala serviteur de Dieu. Méditez na 1 Samuel chapitre 17. Ko se minimiser te. Peut-être que frère ngana kote une église, il y a 50 personnes, bato le coup côté musu ceci là te soki mu pepeye ma ekota ya soko yebi kembinguni lola et yebi yo ko se minimiser te. Ngana on compter na grâce na yo pona mboka o Congo. To bele la Yesu Masia Nazareth o aza au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Il est capable de confondre tous les ennemis du Congo. Maman, tika na yebisa yo Joël Kombe, ba ennemi à Congo ezaka Kagang mete. Ah bon? Est-ce que okoki pesa nga raison te que tant que Félix alobi mboka o se kufelo wa koyiba te salaire na ye eye banité papa souffle nga na bosani selon ba rumeur balobi 30% ya salaire ya Félix eza maman Olive pas boyi yango. Eza combien yo loba monta? Non, non, non. Le ministre a fait souffler, mais ça combien? 60 combien? 680 000 dollars, il y a Kagan. 680 000 dollars, 30%. Mais Kabila a besoin de kuta, ils allaient à solo. Ministre de Finance a dit 17 000. Pambate. Kabila kutu sa leka ki tobo sana question te na tuni yo fondation Denise Nyakero nyoso o azo sala zwa ki mbongo wapi mboke sie kufa na yebi ba moko yaki tellement ba pandi ba poste lokola nguba na mboka bazoka bula batuki ndoki ya zwa kite Félix a logé bango na Béatrice papa en guise de reconnaissance master courage enveloppe azali na ndako na ina monga fula. Je peux vous donner des détails to kiti na caméra monique ndako ezalaki boy soke telemi boy c'est à cause ya enveloppe Félix a pesa ki mboka o se kufa tala mulongo ya cortège o atambulaka nango lokola ba fourmi bazolanda sukali mboka oyo esi ekufa tala ba voyage nyonso o asali. Alors moi je ne suis pas contre lui, moi je ne suis pas aussi bêtement fanatique de Félix. Je parle maintenant comme Congolais. Na oyo nyonso Félix asali eloko ya malamu ça n'engage que moi o ngana moni asali ezakaka réconciliation na biso ya ba relation diplomatique na Israël. Wana eloko ya malam onga na moni Félix asali. Alors, le par aza affaibli. Le véritable lion azozo a place Félix. Sale loko moko nano salamate. Omoni kaka ba vantiro bozo sala batonire ba carte de lecteur ya ba photocopie oyo ba encre to ba betaka pum 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 copie e bimi bien te ba vantir o ba sali. Na ebite numéro 1 a seni siko komonenana. Kadima. Yo kakadima. Eza mandiangu te matondo te kadima. Compétence balobi ndeche bisika wana il n'est pas question ya kozala muluba za expert na matériel sélection. Député moko azozwa 21 000 dollars. Siko yebisanga soki pour que basa la bato ba impression ya ba carte en couleur na 21 000 dollars ba recharger combien de cartouches? La carte va ne servir qu'à voter après sili. Ils ont tout simplement pour c'est la honte. Voilà. Eza ba indice o ngai na o yebisa ba na mboka que je doute fort. Boze la tena ya ru na utaki ngomba o nzamba lobi na nga ba élection ko zalate. C'est clair. Boza na miswe ekufa mato ekufa ou comment yo zwaki déjà carte d'électeur nga na kozwa ngote pour nani na kozwa ngote
eza ba aventure na kotambola tana passeport expiré oya ko kanganga na ko sala démonstration que naza mwana mboka na ko banda ko expliquer que je suis Njilwa né à Njili grandi à Njili na ko banda ko expliquer comment quartier 1 et sangana tina quartier 12 et kabwana 13 wana on comprendre que oui oya za mwana mboka soki ba ko pesa yo petan wana mwana mboka fortune mbala na ko kanganga Tozonga vraiment na maman na likambo. Alors, comprendre ngo maman Joël, Félix n'a pas dédié cette nation au Dieu véritable. D'accord, d'après Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'a pas l'amour patriotique, il n'a pas l'amour du prochain et je doute fort à la conversion de M. Félix. Ça c'est pas un problème. C'est un problème parce que c'est lui le père, le garant de la nation. Les loyautés makamozo marchete, c'est lui. On doit accuser à la première position. Yango prière tozo sala maman eza parquet alo la toko banda kofunda banda na présidence. Toye Félix, moi sinaye. Toye ba conseiller so natangi comme ba prof nanga chimie tezo. To avancer mon mboka fortune, to avancer vraiment parce que ya kolobezali mingi na banza ete toko koma kino na sukate parce que déjà toza déjà au-delà ya 30 minutes mais kasi olobi awa ete d'après bilembo yo talisi oyo zali na yango et la kisi ete mboka o ekambama ki to pepesama ki epai ya na nzambe te mais kasi wana ezali maloba na yo mais si eloko nini quels sont les symboles to pe bilembo oyo biso ba yo to landi yo to komona pour te confirmer été maintenant le pays a été dédié à Dieu. Merci beaucoup maman. Après prière na bino nzambe apambola yo tala wali banda benga mwana mwasi otindela ekode parce que question o a posé nga eza oyo kaka question moko vraiment oyo eza vraiment fond o na lingala tolobaka mama na likambo ya émission na biso mama Joël na okende gauche droite te depuis na kendaki na zotanga kaka 1 Samuel chapitre 17 1 Roi chapitre 18 na le 2 chapitre wana oyo comprendre que tant Goliath akweyaki epai ya David o atombolaki pardon, éternel des armées, et puis tant Eli a quoi isaki, ba faux prophète wana nyoso suite na ngwezalaki ni na 1 Samuel 17, malgré batu babane ko ibsa David tika na yo, oza mwana muke, okokokate, tant kaka libanga moko nginda mbum, na mbunzu, mama to développer muke, libanga bache na lance, ebeti na mbunzu, ya Goliath engambe, azoki kakate, avimbi kakate, mais akoima kale. Est-ce que à la manière des hommes vous trouvez ça normal? C'est qu'il faut comprendre. Libanga wana y avait une onction divine. Oye utaki mbinguni na lingala lola. Tango komotaki mbunzu ya Goliath tango akoyaki. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17. Tango ba Philistin, alléluia, ba moni Goliath héros na bango akwei. Na lingala balobaka nini? Tout la musi ya zaza. Ba Israélite o babane kotel msa Goliath. Je suis en train de répondre à votre question mettant prédicateur. Balobaki nini? Tolanda bango, balanda ki bango, ba masaka ki bango. Toyena 1 Roi chapitre 18. Eli atiki bango 450 bobanda bobelela bale eloko mon côté. Eli alobi OK, ça va. Bal loko la lali asali loko mon côté, boya atie adressé au thème. Alobi Boboa ka Krishiamai, premier tour, deuxième tour. Oh, prophétiquement, c'était déjà la puissance de la résurrection du 3e jour. Moi, eto Pumboka, exacté. Maman Joël, Elitam wabeleli nzambian pumutulendo, le Dieu tout puissant. Oh, yo koko na biso kimbangu. Kimbangu oya safari soki ya diabétique te actuel. Ya koko abelelaka. Non, Kimbangu le véritable. Hey! Akitisaki moto yango tozolo bayaya le 19 nzamba kotumba ya kotumba ako papa par la suite peuple oba pokaki ko douter na Eli wantozana 1 Roi chapitre 18 tango ba moni moto uti mbinguni mama vous pouvez imaginer nyama ya mubesu babu wake limai almete te
Oh, bakokako le bakeo, Eli a triqué Niamawana, a melisa qui essence pour kamela appela moto facilement, ayebisa ki bango, banyama yango, bino moko bopona, ba prophète abal baponi, et l'autre moko salamité. Eli tanga beleli le Dieu véritable, je réponds à votre question, sois sensible, maman Joël. Moto kiti. Et par la suite, dans 1 Roi chapitre 18, Bible yebisi biso ke, après makambwana nyoso Eli ayebisika peuple ya Israël o bazalaki na roi si ba monaki nguya na nzamba le bokanga bango ba égorgeaki bango. Réponse na yo ezanine. Après prière o ya le 18, ce n'est pas le frère Fortune le libérateur de cette nation. Moi, je ne suis comme une voix qui crie dans le désert, un simple motivateur. Chrétien, toi qui as cru en Jésus-Christ de Nazareth, il est temps, ose la connu, ou pas à la manière des hommes, mais si réellement tu sais que le ciel te connaît, invoque, car la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et la Bible ajoute encore, priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Cela veut dire, Maman Joël a répondre avec précision. La question na yo, après cette prière, moi je crois à la puissance du nom de Jésus-Christ que il y aura des gens au Nzambe akotumba, akohumilier, akoboma. Okoyi kotala to ya mortalité ya bandeko na biso na este. Mais n'anticipe ko sanga frère to banda ko loba to banda ko sala babokecho banani ba commandant so ba Marlin banani ba belele loko moko sala te oui ba mama botika limitaka la boloki to sala boy to marché to zong ça rien ne vous pensez que mutu so kaza politicien za président de la République aza mutaka la na loba pena ba terme lingala aza na ona kindokita msu ya baluba aza na oya zui pa ba chef coutumier asa imsi pa ba indien pa ya pa spirituellement aza protégé. Il nous faut maintenant invoquer le Dieu qui est au-dessus de tous les esprits, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, pour que Atumba, Abebisa, Apanza, tout le monde a clair. Voilà pourquoi, pour conclure, ce qui ma question est de répondre, la délivrance de cette nation s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Léopard Aza affaibli, Azo croya au nom de Jésus-Christ. Maman Joël, Tobang de l'autre côté, quelqu'un me dira, frère Oyo, prédicateur Aza ma sagesse, le rôle à Nathan Liboso à David, au Koufa le rôle à Jean-Baptiste, oui. Na kufa pour la vérité, Eli, David ba kufa kita. Ouane zalaki Jean-Baptiste, tokanga munoko, pourquoi le Seigneur nous a établis? Maman Joël, ngai na se mokili oyo, naza na mboka mosusu te, oyo nzamba changa, naza des pères des mères congolais. Voilà pourquoi nous invitons tout le peuple de Dieu, le dimanche 19 mars. Invoquons ensemble en ligne de 15h à 16h, heure de Kinshasa, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Programme Nabiso Ezali, parquet à Lola. C'est-à-dire, Maman Joël, limbisa. Kaka nengo zana biki, nakaye, yaya banda kokoma. Toko bando tali, présidence de la République, et l'hôtel, détournement boy. Il y aura même des plaintes contre les inconnus. Tozo banda banda na présidence de la nation. Tina ba chef de riz. Parce que trop c'est trop. Lelo, j'ai appris par un député dans le temps comme on a été à la télévision. Alobi que non, bah solo là qui na général Kassongo, il paraît pour la police ya ville province de Kinshasa, bah paye ça rabango 15 000 $. Mais ils ont payé à délestage, c'est pendant un député gagne 21 000 $. Alors, Jésus-Christ a élevé. C'est faux. Et laisse-moi vous dire, Maman Joël Nabandeko, Oteolanda Biso. Il y en a d'autres frères. Lobanayo, Bakobomayo Orokende. Mboka O peut changer Eza Léona Lobité. Oui, selon Yo à la manière des hommes. Mais nous croyons par la puissance divine. C'est possible miraculeusement le changement de cette nation. Voilà pourquoi, Marlin, vous, combattant, moi je ne suis pas contre vous étant congolais, bozo sala ko dénoncer, ko belela pona bolamu ya Congo, mais il est temps
Barosi Mukendi bakufi, banani bakufi, mais il n'y a rien. Pourquoi? Maman Joël Limissa, il faut, peuple de Dieu Landa, to invoquer Jésus-Christ de Nazareth, oyo makila na etangaki na ngomba ya Golgotha yoka mama, yende siko makila na ye, eko venger barosi Mukendi, eko venger bandeko na biso nyonso bakufi na este. C'est le nom de Jésus-Christ que nous voulons élever. Pas nous voulons élever, que nous allons élever. C'est obligatoire. Parce que le temps est arrivé pour la délivrance de cette nation. Faut fortune na tuna ki mutuna ya koyeba elembo. Ata moko lulengo tangi elembo ya bolingo o ezangi président de la République o etalisi etakaba kimboka na Nzambe te kasi elembo ata moko toyebi ete makila ya Yesu nde ko venger nde ko bunda solo pour na mboka na biso mais kasi elembo moko après cette prière poto ya ko sala confusion teta musuna prière au papa pa ko sala. Papa était roloka mboka. Combien de fois papa fallait aya na mboka oyo yo nga na obenga par sec ya Satan et rata. Vous croyez que maman Joël eza par hasard andimi ko ya siko? C'est parce que na kindoki na bango na solo kana bango ba moni que le temps de la délivrance ya mboka oyo yo ekoki. Bilembo eza ki y aura des morts en cascade. Maman Joël Yangwana non pesa ba de moka ya peuple ba okufa to ya bato ba ko non ya bato belé ya na babilongo suto ko lo ba ça peut scandaliser na oye bisao là ça n'engage que moi soki Raïs na Olive ba yebi loko mon côté pour na ba accusation nyonso o eza contre bango nzamba zwa lokumu mais na frappe ya nzambe oh je doute fort. Là, ça n'engage que moi. N'a prophétisé malheur. J'ai dit fort, à moins que baye belo côté. Mais j'ai doute fort que frappe yanzambe oyo Kabila na Olive Leme ba raté yango. À moins que ba se repentir sincèrement ou soit ba za la innocent. To yesiko yo kana suki sa. Soki Denise Nyakero Tshisekedi Aza ayebelo côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette nation. Torolobake, Denise Aza une bonne femme à côté de Félix. Torolobake Félix, c'est un bon chrétien à la tête du pays. Torolobake entourage naïe, ce sont des bons conseillers à la tête du président. Plutôt à côté du président. Alors, signe pour répondre clairement, il y aura des morts. Il y a des gens que Dieu va frapper. Oh, maman Joël, question opposée aux anaposa ba détail te yomoko tango kotala o ezole kanana Congo lobi. Ça c'est la main de Dieu. Merci beaucoup, mon Mboka Fortune Mbala. Comment faire pour être rejoindre Bino na date 19 mars pour na ban Nzambe peuple congolais où il y a na participation na ye topé koya pour na kosikola topé kokangola mboka na biso. Merci beaucoup maman Joël, c'est que je vais dire au moni ba aventure et ça la mingi. Ngana simbika maloba oyo monsieur Antoine Chilomba loba kimboka oyo loba koyiba ezate. On suppose que Mbongo Ezate. Et personnellement, dans la présidence, et bien, oyebi pourquoi? Parce que, pour les alaka, au kotaki, na billet, il y a 500 francs na poche, au bibi na enveloppe, il y a kaki, il y a $50,000. Au sepeli na nzoto, mais au bibi na poison. Et puis, spirituellement, aux a corrompu au l'état de mon corps, na Jézabel. Pour répondre à cette question, je m'aimerais faire l'imsanga maman Joël une demande. Eza loko la test menasengi parce que eza ya biso bana mboka. Si réellement Félix Antoine Chilombo Tshisekedi au dédiaki mboka o epa ya Jésus Christ de Nazareth pour na programme ya le 19 na sengi signal ya RTNC parti radio. Étant le numéro 1 actuellement aux en pouvoir wana. Yebisa ministre ya médias et communication ba responsable ya RTNC ba pesa biso signal. Tozana posa à stade T, tozana posa y enveloppe mon côté. Alors, batu oyo balingi ba rejoindre biso maman Joël, c'est très simple. Sur WhatsApp, to pesa ba détail ebele parce que pour temps émission eza mukie. Tozana plus
243 89 74 86 736 plus 243 89 74 86 736. Kuna soki babengi sur WhatsApp, to yambite bokomi botini audio, to ko répondre bino et puis prière na biso to bongisi ezala en ligne na chaîne na biso sur YouTube Vérité ou Réalité dans l'Église TV. YouTube, Vérité ou Réalité dans l'Église TV et puis Facebook, au Petrosa la direct na date le 19 mars de 15h à 16h heure de Kinshasa, page Facebook Nabiso Zali, Mbala Fortune. Et ce qui peut vous soin à maman, peut-être na bolingwambo kazara nango, na ba plus clair télévision, to occupé kozala en direct, mais to sengi aussi RTNC. Il y a beaucoup de choses, maman Joël, il y a koloba, mais to sengi plus. Na bandeko bazala connecté na biso na WhatsApp na numéro auto pesi to sala ba audio to sala ba émission par la grâce de Dieu. Maman Joël tozo croire que Jésus-Christ de Nazareth, le temps de la restauration de cette nation est kokisami. Matondo mingi musani na nzambe le prédicateur Fortune Mbala pona koyanula na mituna na biso pe koyanula na lokasa na biso mukulu mwalelo bandeko balandi ya Appliquer télévision neto kutani bongo Mbala ya simba suki nkolo aba télévision osepela ki na émission na biso ya mukulu mwalelo like Zali Mbala ya mbolanda biso kobosa na te ko s'abonner surtout ko cliquer na cloche de notification pour continuer ko s'abonner massivement le link ya ko soutenir biso. Merci na popola yo mbozoma ki sima caméra. Merci na ba nyonso bolandi biso na Ngomba Kinshasa na ba province ya mboka na biso na banza eti bino pe sengeli pour répondre ceux qui makoki presameli bino to pe ngongezali n'appel ya mwana nzambe musani nzambe frère Fortune Mbala de to kutani bongo Mbala sima. Au revoir.